www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso Ali Inter-Express Business. Tout le monde Biloko, na bateau, pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour mon daté, bonjour partout dans le monde. C'est notre bolinga kalitsa kuya la métissement. Oya sala kabino toujours plaisir reste bozo monnaie toujours kaka n'aspect au bino bolinga ka. Voilà litsa kuya lelo abego bomba bomba mabe toza na kata le mesika o guest ma wete place tozo beta concert na ye balobi na lycée Pico. Place azo sepelisa bana mpiko elongo na vacances bazozwa bazo sepelongo na bies mawete wana moni que c'est déjà plaisir balobi ya José Kitoko Pemele mon vieux ayoki déjà plaisir makasi parce que ya koka makaba boete na ribo kechu tokota na kata mpiko totala qu'est-ce qui se passe concert koleka ndenge nini voilà totala non bana baza satisfaire na concert wana est-ce que bana bako sepela bako kende vacances na elengi wana elongona zelibri balobi bisoni tukuna na kati to mekana kokota na kati tana bilengi ya concert balobi ya guest mawete ndenge na kosipelisa bana ya mpiko na lemba wana à suivre toujours bye. Ena lembi matembeleza nga Tanzania ngana lungwa senga nakoma seyo ya aya dikolona ayo DJ pulo tosala ono acapella bengelanga ba fresh soki pe pambongo soki bolingi bilamba chérie prête à danser avec moi? Je veux voir bouger sur le son de Paulina. On y va DJ. Allez tigamana bella Paulina. Yoga bien. Allez Paulina. Pesa ma shisha na melo na bosana. Allez pesa ma poiti na melo na bosana bébé. Allez aya chana melo na bosana lelo kumoyo ko pasu kolela. Bitanga mafuta. Pesa ma shisha na melo na bosana. Allez pesa ma poiti na melo na bosana. Allez aya chana melo na bosana lelo kumoyo ko pasu kolela. Kimbaye. Kumoyo ko wana tu. Bolo yemebe. Kimbaye sekai. Soki na meli biloko na ngaya. Soki na meli bapiti na nga bebe.
C'est gays, you gotta be Yambo. Yo bolingo nanga yo chérie mote me beli moto ae beleme bolingo competition teme wana kokunda pona bebe na yemba di solo motema na bima bolingo competition teme Bonsoir mandaté, bonsoir partout dans Paris au Bolinga Litsakouya. La métisse noire toujours va le poto na poto la mine d'ova. Babi ba innovation bo fait ça na poto. Merci de l'année auto voté prix Tolinga. Voilà votre monde à Laetitia Kouya en plein concert. Le lengenin oyo bana ya mpiko ba sepela ki longa Laetitia Kouya. Voilà tout kiti ana bandal babi sika oyo. Yes, mawete a répétaka. Place auto katoyo qui est à moi 2-3 minutes pour ça la bino plaisir ma casse. Bonsoir artiste. Oui, bonsoir. Santé les gens à mon ça va malgré par rapport à propos babi que santé ça non bien té. Ouais, normalement problème à mais ça va. D'accord, merci beaucoup vraiment. Artiste tenu to yeba moi mké. Babi c'est biso qui avant makambu ya superstar guest mawete azaka toujours guest mawete par rapport à quoi? Bon superstar t'es pour na banane superstar. Mais après j'ai commencé à me faire un nom de moi-même. Nasali mkola zo ba italinga teli sola motema chéri a dit tout pendana pika ba banzembo belé et comme un peu d'akobeta na kin après tu aux on la compétition. Dans la zone de la compétition, j'avais déjà une certaine notoriété donc il y a un bateau au bar que Nazara déjà gaz avant best of the best. Mais par rapport à ce qu'il y a combat gaz maillot et bisonio tout est tellement ma casse ezaki grâce à superstar. Pardon? Par rapport à combat gaz maillot to vraiment nengi zo yoka na makasi bo na monde entier ezaki par rapport à superstar de Vodacom apeka ko peso chance de battre ko ba sur makasi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mon Vodacom na pigment basali ça a beaucoup impacté sur ma carrière. Pas baxé na visibilité mon bo nazala na ngote c'est même peut-être le triple ou le quadruple. Ils en a 4 à Libanda ba baxé lingue belé et c'est une visibilité de soit qui ont 12 personnes. Parce qu'on est passé à 12 pendant l'émission, donc c'est la même visibilité qui sont données à 11 autres personnes aussi qui étaient à côté de moi. Et je pense qu'on en a tous profité. Donc voilà, Babaxé a un impact parce que le talent n'a pas présenté, ceux aux talentueux va présenter, ça aussi c'est un autre cas. Mais on a la chance d'avoir le talent et puis la chance d'être passé sur les plateaux de Best of the Best. Ça sous un certain impact. Voilà, merci beaucoup. Chanson surtout au guest maweta sali par rapport à ba clip réalisateur ya clip na wana fwendenga réaliser ki clip na yo montant otala ki clip na mona ki ça ko ndenga ni pop par rapport à clip na ko la qualité ndenge ba réaliser ki clip na yo wana ko mona mbala moko guest maweta na qualité ya clip wana tango yo moko vanda vraiment tala ngo et ça la ko ndenga ni bon je grand grâce à Dieu parce que na bandara nassé
et au fur et à mesure tu dois améliorer et puis tu avancer tu comme un niveau moins beau. Donc je rends grâce à Dieu, ça rend vraiment plaisir et je pense qu'on peut encore améliorer. J'essaie de pousser encore le bouchon plus loin. Voilà, merci beaucoup Babi Guest Marie Tezalaka vraiment play makasi ce qu'on peut invitation partout à Kobetane zaka pas de problème. Est-ce qu'ils ont vraiment bon kakane ba c'est pas manager to yende mutameka ko tsama commentaire na kat. Ça na koyemba vraiment vérité na linga micro na ba bafle. Donc c'est na mon micro na bafle na sepela toujours donc partout ben na manga noya sauf que il faut se aller en accord na ba condition il y a label, il y a groupe management ba mon na que non ba tient ba condition bien sûr bon ba valider. Moi je suis toujours d'accord pour chanter. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est belée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime ezeka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et là pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays qu'on a la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film nigérien, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Guess maote ko mono vraiment na kati orchestre ko kosala ndeti famille ko vivre na bandeko na yo mibale bandeko no ba danseuse lokola kaka bandeko na yo kaka lokola ka bana esika moko vraiment et ça la ka ndenge ni kende to mona ba leader mususu aluka moi ba importance azozo ndeti bango kaka ba travailleurs mais pas na yo c'est comme si différence c'est ça vraiment. Ouais, ce sont mes frères. Toi bani moi kala. Ce n'est pas la musique ni le succès qui va me changer, je reste le même. Ce sont des frères, on a toujours été comme ça, on s'inspire, on s'aide, donc voilà, on continue à être ensemble et ça là, on a vraiment plaisir. Voilà, on essaie le plaisir, Nadjo Masmasiki, Talobana Tunages, Mawete, toujours consommer, toujours chanson, il y a Tsangazemi. Mais à propos, il y a clip Nango, Guess Mawete jusqu'à présent, notre aussi clip Nango, pourquoi? Clip est en plein tournage, tout tourner clip, il y a Tsangazemi, il y a Kobo, il y a Makalaming, on a des surprises, Bozo, Kalaming. Et puis au PC, na orchestre, na chance, vocale, ton chanson. Oui, dans la chanson, donc il y a vraiment des belles chansons pour sentir, il y a Bango, pour Sepela. Comment dans la carte il y a concert, on a juste deux danseuses, je ne sais pas. Par avant, Babi qui a danseur, aux danseuses, mais jusque-là, on a deux danseuses, pourquoi? Oui, danseuse Bazali, mais Bazali aligné c'était pour la journée. Par rapport à la discipline, il y a chef, le capitaine Navarro, je ne sais pas comment qu'ils ont fait pour aujourd'hui. Moi, je vais avoir le rapport à la fin. Donc, c'est une répétition, mais on a sauté aux répétitions, tout ça en public, mais en coulisses, parce que vraiment, il y a une répétition en coulisses, tout le monde a merci beaucoup. Comme moi, je suis moi, na bossa na question begonia mnyampa la telo baki Laetitia guess ma wite bazala kaba mapasa nga na tetembe mais on a quitté pena dans les liens na yo mona oh begonia a raison hein bonsoir. Ouais, bonsoir. Et comment il passe on est vraiment confirmé. Quand nous n'en parlons pas quand on a des homoninga. Moi la pende papa moko maman moko to eza nango kaka ke bokuta ni kande sali ke to kokana na biso ka. On est biga ngana. Non, qu'est-ce que c'est que pas caché dans la rango? Moi, par rapport à Imon.
bon kolanda nyo to na pene na Guess Mawete ozo ki tant que frère to ka leader moko na yeno orchestre ne pona beto aza leader na ngai aza frère na ngai aza nyonso ya ngai nyonso ayo bino banda boy après le bitongo ki me komi yo yeza na la sa kudu nini yango sikoyo par rapport tona ndimi koluka nakoma ye malgré naza ye te donc seke nalingi ye nde pene ya ngai ya kati par rapport leader esala mbape dia na concert boyo bimino to bimisie non déjà arriva ouais comme mingi yango nde kumakambo chaque fois IPC wa biso par exemple si on a spectacle to kende boye ya komi avant boye désordre ngana kotinanga pas l'aise oh dans les bons. Merci beaucoup. C'est combien de peine à souka poto chité vraiment aux ans combien d'animateurs na quatre scénario? Na zana 3 animateurs au bazar phare ainsi que animateurs sous bazar non na ba police. Maintenant on a 3 animateurs phares. Vraiment. Pourquoi présenter ngata moko pour no mona na yo ko tia micro boyo mona kaka zilibwa kanyinga oyo wana te vraiment. Mineur charge, c'est-à-dire bonsoir. Charge c'est-à-dire on a des charges d'animateurs et monde mobimba de animateurs nous sur yoka on a des charges na bango charge to koko yo kota mwa mukene lo mo ya sika o yo mo na minto kando vandi bona biteke o salaka etake animateur o vandi ka obebi te en tout cas fona sanzola ngo siko na bimisa ngo ka ero oh bazana kibali de rebelle bango tu bazana choluka fi bagena fefe di kongo babu akibonya mabakange lokote yesu mawete mwana nzamba bu akindobo ekangi bango endobo lelile ekangi bango endobo agezi mawete boika ekangi bango endobo minero gala jalelie ekangi bango yangonde makambo en tout cas vraiment merci beaucoup vraiment na sentir yo vraiment aux premiers éléments et puis bino ozala ka boyo YouTube puis moyibe koma boyiba toko kanga bino kandi ya lobi kangi ba ombe tout biso bina toko kanga bino makasi vraiment voilà artiste na biso vraiment to komi presque à la fin oyebisa na ba fan no ba zélandais nini oya kimia na yo kadia mo ba soupçon to bimake tout on ebito so to kobina ndeni maison ningisa déjà peso kanga dia masolo babi ko boya no ngati Atanza parfaite koboya nongate oh koboya nongate chérie menanya lobelanga ah maman yo lobelanga motema je lui ai tout donné Guess pardon Bominga pardon vraiment s'il te plaît et ça begonia munya pas plaisir obi chanson préférée nanga obi kana kanisa mobile moi ki manga na nzembo bengela ngai mama na bisoki kana ebi yango bandeti suka na yo kota mouvement pona okokate fona ça beto pardon vraiment na mesolo benga bato bele ba chéri bana poto ba yebi to yo kango en tout cas on a vraiment la chanson préférée na ngai na begonia munyampala bengela ngai ya Bengelanga mama pardon bengelanga uyanga chérie uzawapi wana mambo kwa nani ulingini nye bebe ulingini nye mawetu ulingini nye soki beba mbongo ya na pesa soki bo lingi bilamba bebe na somba chérie balobolela kabelo merci beaucoup vraiment ngapila linga na boka nga vocal na lingi na nga shisha bopesa ngapa ngo vraiment to komi wana c'est le plaisir babi Jomas Masikita pourquoi pas José Kitoko pembe les moto ya Guess Mawete makasi ya tongo alobi nga vraiment son atima kolona ngai les seuls artistes no monde ezaka Guess Mawete na si déjà ça le plaisir makasi moi liloba pona ba fan na yo bazolanda yo vraiment et ça moi boza la prébotique soutenir bisoté BNB yango yo collectif d'artistes collectif de stars ainsi que Guess Mawete na bino donc vous soutenir botikate vos albums bo somba bo télécharger merci pour avoir 2 millions de vues boto salisanga sur YouTube et ça la manam la musique urbaine quoi donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo merci à tous ceux qui ont liké la vidéo merci de vous abonner ici sur ma chaîne donc Guess Mawete na bino sepelaka na bino ko bino bo sepelaka na ye botika sepelaka na te pour nozanga eloko ça na mokilo donc yango nde makambo
programme il y a horaire répétition la monica na Seben Amber bana poto ba opazo landa biso bana besoin de Blaise Mawete et qu'est-ce Mawete baza peut-être na posa ba yo ka junior répétaka pour va rendre visite chaque jeudi na Seben Club na Bandal boyo wana donc tozana mobima à partir déjà à 17h. Ok, merci. On a bien vous acquis Belo Landa, les titres quoi la métisse noire. Bon mon dernier concert et les cani kuna na kati ya lemba. Siko to kiti ana bandal chimbono bisika o guest Mawete a répéta kabalobi na Seben ya kinaka musika te bisika o ya répéta na kati ya Seben to landie toujours bon moni bino moko na oyo. Il y a lobby vraiment makasi merci à trop balobi tonton nanga moko zanzeza osala kanga ba play pourquoi pas José Kitoko Pembele bozé belé bana poto obolinga leta kula la métisse noire pourquoi pas na ye moko jo masikita ah et puis na prononce ngo le sa répétition jo masikita bozala ki belé bego nyampa la fille du moment na nungole pourquoi pas José Kitoko Pembele vieux azo sa biso plaisir à danger balobi jo masikita ote ko kufela ba me condoléances longo na célébrer Laetitia Kuya ayeba quitter Lamine Dova Bombaki balobi le meilleur poteau na poto merci de l'année où ça a nos plaisir au bolinga toujours bon s'abonner na site où vraiment m'a bien toujours ezaka kana kati wana babi Lamine Dova tukutani à la prochaine bye www.potonapoto.com